À ce qui concerne Mamouya poison, Gobandana Moli Mwande Konabiso Oezo Pemana Kimia Siko, Papa Teko, Nazana témoignage au salate, Namamo Etali poison. Non, mon yaya Teli qui poisonte. Est-ce que comédien comme tu fais la ndérone comédien poison? Non, poison. Il y a papa vidéo de maman Kalunga, tu es Moutumoko. Mutu achele poison soka za envie pa okufa kaka ongana koloba ngwana otika la te akokufa kaka parce que so bomi na mbeli okufa peka na mbeli rien n'échange kotika ko longola ndeko na se ya moi na ajo azana ngo akene mais lelo yenda kei to lela ye na kimia to sangana lokwa mutu moko po cheko matondo o azande ko na biso akundama na honneur nyonso oyo esengeli soki ye Thérèse alobaki yango pona asekisa ye to asepesa aza muninga na eso akumisi esani babenga ye mama na bango babenga ye mams ezolobaka mama muto akoki oloba aleki bango mais yo moko yebiki aleki yo te o dérange nani palmarès nini bakomi ke si la bisalu premier bawana bayena sim soki maman Thérèse amoni que si la bisalu ndé danger ils ont point de vue naé nous en a le monde ya liberté d'expression sur ce poison ils a jalousie poison nyon César na ba effet mon côté possibilité zali na maman Kalunga soko kolandanga et na papa Tcheko soki bokolandanga possibilité zali na ba produit naturel ya maison chez Kati bo se retrouver en bonne santé. Premier test et simbara pour tout le poison ténèbres ici au poison en poison ils ont la vitesse nango poison en poison ils ont la teneur nango mususu ils ont la nzoto mais oyo kelote mukoloka oyo keloko nde mukolokufa yangwane non seulement na soignaka yango et puis na salaka récomposition mesure ya ko soigner quelques maladies lokola tension lokola diabète lokola glaucome lokola prostate, infection urinaire, éjaculation précoce, faiblesse sexuelle, hémorroïdes, bandeko bazana problème ya mabandi na suki, bandeko bazana problème ya minu ezosala pasi, bandeko bazana ba problème ya ba fragilité dentaire, to munoko solo na maison chez Kati tozo sunga bango, bandeko bazo souffrir na problème ya misu, rhumatisme, hernie discale, nerf sciatique na maison chez Kati tous en mesure ya kosungabino. C'est Papa Moïse prophète ya église Hosanna na ye kopesa bino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage ba limitation ba mari de nuit ba esprit de mort ba maladie oyo esila kate mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout oyo ba luka ba délivrance oyo ba mata kutu ba avion pour ko luka ba délivrance et simbate nazana besoin na bino boya pobobika po ite ngonga na bino ekoki awa ba benga ngo terminus awa ndezali sika ba démonio surtout ba sukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na ne salamate bango nyonso surtout babika avant kutu boya bo fukama bo senga Saint-Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bo beta Papa Moïse prophète TV boko mona ba témoignage ba te belé oyo ba bika déjà oyo basala na kumisi nzambe ya Hosanna na kumisi nzambe Papa Moïse kwa biki singa na malade estomac na banda ko souffrir mingi na estomac ezaki soke kanginga na zo lala te ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimanga kolia mate sou pasi bablo musuko lia ngo très difficile depuis Papa Moïse abondela pona ngai na zo kimia nzambe Papa Moïse asalinga minene abiki singa na estomac na melaka lisu pantomètre na boaka ba pantomètre. Merci Jésus, nzamba pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous en contrat, où vous Moussala, après quelques temps, Kakaboye, Mkolo compagnon Yini au Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au Koutanana prophète Moïse,
Le prophète Moïse a homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, masque à réger. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonso. Nzambe a fungola la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont yokate. Docteur Baibisanga Eko yokate. Deux rendez-vous dans l'hôpital Yaminenen. Baibisanga Eko yokate. Moi, je peux la opération pesate. En tout cas, na vanditi lelo na yoka kana ngai te na lito na nga gauche. Mwana na yo komo na nani? Na yo ko lobi mwana na nga kombo mwana na nga liboso kombo na nani? Marcel. Nazo na kangika lito yo kaka nazo ko na oyo banda ko yoka te, ça veut dire que la yoki zambe ya ngai. Oh na pusi ko téléphone musika pour fait. My God. Nazo zela bino nyonso tout dans moto. Puissante chez Dr Cathy Munga. Comme mon sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosura bandeko bazali na bokomi ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite, awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Bonjour très chers amis internautes, nous sommes déjà avec Maman Cathy Munga, centre Nabiso Kitoko, la nation puissante, où est-ce qu'on a Biso, na bokono ebele lelo, ça fait très mal, tout le monde a univers moko et vendi plus na poison et sali mabe makasi, Maman Kalunga poison, bomonaki ndenga lobaki, boyoki ndenga lelaki. En fait, pasteur na ya pekise plus à lobela makambo poison wana, et on bomona zo lobela ngo vraiment mingité, azo bomba mama kamsu pour pasteur na pekise qui est vraiment à lobela makambo poison. Mama top aussi hein, révélation cette fois. Makambo ya poison. Artiste et musicien et pas ndoko na biso Mike Kalamba empoisonné. Tchaka Congo lisusu. Alors, il y a 3 comédiens où révélation bimaki bangi ba empoisonné. Alors, pourquoi poison ils ont régné na univers na biso, na monde na biso lelo et surtout plus bandeko na biso plus bazaya média, tout le monde qui même en Afrique du Sud, papa Odon ozali bongo pasteur aye kosambela aye côté ya bana nzambe ne tonga mususu l'homme de Dieu moko pe abenga kié koko makuna ba protocole ba teli poison akufi bomoni pe ba image nango en tout cas ezo sala mabe makasi donc toye na bonzambe tokuti poison toye na mokili tokuti poison sikoto kimela wapi Maman Cathy boni santé na yo ya centre na Kitoko la nation puissante. Bonjour papa Yves Epan. Bonjour maman. Santé vraiment, ça va par la grâce de l'Éternel. Et tout ça bien, bateau baebingate kombo nanga maman Cathy Munga. Pardon. Nazali naturothérapeute, nazo soigner quelques maladies au moyen de plantes naturelles. Nazali bongo na commune ya Ngaliema, na quartier Maïndombe. Pardon, quartier Kisuka Pêcheur, avenue Maïndombe numéro 99. Référence carrière Carré-Grèce. Nazali bongo na deuxième bureau nanga na commune ya Kalamu, na quartier Matonge, na avenue Ikelemba numéro A9. Nazo yamba tout le jour sauf le samedi et les dimanches. Consultation 15 000 francs congolais. Chaîne YouTube Nabiso Ezana Kombo ya Nation Puissante Télévision. Tosengi Nabinobo s'abonner massivement pour nous encourager biso, pour nous kotika ba j'aime, ba commentaire et puis ba partage. Numéro de contact nanga ezali plus 243 82 20 000 12 Nasuka. Ok, en tout cas, merci Maman Cathy. Et je crois bien, Bandeko Belebe Batalaki déjà un message au Pesaki.
oyo ezaki comme prédication. Félicitations maman Nzamba Ningyo mingi et puis aux bénédictions pour Nabiso, na message au PC pour na bana Nzambe au ebele bazaki vraiment touché. N'habité à résumer pour 1 minute son maman par rapport au message au PC qui n'a pas papa ces jours-là au ebele bande ko sepela ki nango. Tala kaka toza toza na maman za tokolo benga nani ala docteur na biso mais en tout cas c'est une bénédiction maman. En tout cas merci beaucoup pour na mutunawana. C'est vrai que Nasala Bakisa Bokoko, cela ne veut pas dire que Batunyon so Basara Bakisa Bokoko, Bazana Kindokito, Basara Kangona ba pouvoir mystique. En tout cas, Ngai Nasala Kabakisi Bokoko, c'est vrai, mais Nasala Kango, na puissance et à Saint-Esprit. Voilà pourquoi Bakis Nanga Natiak a toujours le sang de Jésus par la foi. Ba image Obozomona Tozala qui na Tozali na séminaire il y a 10 jours dans l'église, autre Kokisango. Dimanche, Moumou Nzambe évangéliste Miché à Salakinga faveur, il y a Kotianga na liste ya ba prédicateur, il y a séminaire, tozaki ko lobela sur les malédictions, les alliances maléfiques. Et sous thème nanga ezalaki comment détruire les alliances maléfiques. Na pesaki ba élément alliance ba buizaka yango na d'abord prise de conscience, repentance sincère, et puis qu'on délaisser makambo outi ko sala lobby o utaki ko sala babitude ya mabe ozo kabola ona Nzambe, et puis koluka Nzambe dans la sincérité, dans des prières, dans des jeûnes, dans des dîmes, dans des offrandes. Batumso bakansa koluka Nzambe zakaka prière te et ça pe na ba hôtel il faut poser pour na ko buka ba réclamation oyo ba famille na biso batia ba mibali na biso tokenda kolinga bandoki batia basi ya bandoki tokenda kokuta nango batonga ba hôtel. Alors ba action na yo ozo mema na église o mema ki sete o mema ki tol o mema ki sima biloko wana egangaka pona kokata ba lien wana yango nde na pesaki quelques points. Je crois que bomoni ndenge lekaki na komisi kaka Nzambe parce que Zoakinga vraiment instrument pour na ko transmettre na peuple na ye yango moni mouvance ezalaki makasi moni mon Nzambe penza et mimonisaki. En tout cas merci, félicitations Nzambe wana continuer na ndenge wana. Alors maman Kati to baki plus yo sur rabiso sur rabande rebelle surtout pour na etali poison tout le monde a vraiment ezoreigné to beta une autre format sur le maman na biso top Lelo, maman Kalunga est affirmé qui a vraiment empoisonné, sauté même à perdre de bakilo. Alors, et tout ça la nini pour la poison oyo. En fait, on a tout l'autre fois source il y a poison nini. Et puis à l'époque, maman poison tu es baki on a pour na bata mbon. Millionnaire, milliardaire, des poisons pour na aimer. Biso, petit peuple et comité a wana biso. Habité maman ezoya nini likambo ya poison oyo. Surtout pour la maman na biso Kalunga. Alobi ils ont passé, surtout plus ceux qui ont un retard, au risque. Mais oui, moni kakande dans le bakino la fois passée, sur ces poisons, ils ont jalousie. Mutu oazo koka ko supporter ascension ya muningate et comme melaye motema mabe o bakongo babenga enquête. Ozoyo kamuninga mabe na lipamboli na ye. Alors sur occasion ezali ya ko sala de sorte que à vivre na eloko na ascension na te yango moni ebendaka ba poison liboso ezaki te babwakele mbaso babwakele nzoku babwakele bamoni o wana bozwi solution. Ba changer formule comme poison. Poison ezali na bandenge belé. Ba poison musubino bokanisa mutagasa liboyaze babiloko kakezaka ba interdit wana. Soko saleli yango na sur le plan contraire et au pesa mutu et comme toxique. Et loko soki comme déjà toxique. Attaque si yangongi se muta pompelo na biloko tie le poison. Mais ba poison ezaka te na lobité pour batu ba mona ça la bon te. Ba poison ezali ya moins cher na ko lokota kuta lokota tielio. Le ba montir ba tina ba porter en mutuka. Oui.
parce que comprendre que ceux qui tiennent à biloko tant soit relié à changer en formule à tienne à liboko à pession te yake kosukola atienne à libele yo meli yake kosukola donc il faut kaka kozala vigilant et puis vigilance wana yo moko kokangote il faut kaka associer Jésus-Christ parce que c'est lui le sondeur de profondeur, c'est lui qui voit les choses invisibles, donc yende aza en mesure yako mona esika mabe ezali alors il faut qu'on s'associe nae yango moni nazo poussa kaka ba recherche cette fois-ci natindi assistant nanga mususu Azer Ndole natindi aza côté à Kisangani précisément na Chopo. Okay. Nazo lukaka ba formule jusqu'à ce que nazo anti-poison. Donc je n'ai déjà moi quelques produits et tikali kaka eloko muke pour na comme ça non seulement traitement ya poison na sala pe anti-poison parce que oyebite nangonga nini ba kotiela oyebite nani nde akotiela yo et ce qui muto découvrir un peu plus tard et comme un problème au mona bakati estomac bakati estomac ndambu parce que et ça d'abord dans l'estomac et puis bas poumon et puis est compliqué bah voie respiratoire et compliqué bah organes vitaux qui n'a pas étouffé en gros qui ça y a un moni mutumu sur mon abela qui poison bah pesi qui a commis bien mais a rechuté les sous et yango soko pesi mutu qui c'est à poison il faut ça les laer les sous récomposition à bas cellules tant aux autres ça les laer récomposition yango des autres qui ne pesa sco vie na bas cellules au ekufaki pour ceux qui est vite et qu'on fragilisé kaka comme maladie ayaka isumu nenete azara isumu makasite ndeko na biso Cheko Matondo artiste comédien azapé à poisonné aza empoisonné na minute to kende HJ poison sili monda munanzoto mais organe beleza ya kubeba examen besoin de 5 quelques dollars néanmoins maman livre idaki ça va na mwanda mbumenda mususu jusqu'à présent nanu et salamité ndeko ça va sel mo makila sel makila au bato sang so ka fandi faut voir la production boye moni boumou donc je sais pas je te jure mais fait wana yaka suko ndeni ni pozo sili mwanda munanzoto mais suko ndeni ni ba organe o e baby bo lukeli yango solution te. Okay. Donc ba réaction kaka ya poison et bando bima kaka parce que yango o e beba ki bobongisité bobomi poison mais récomposition et salamité yango zomona muto mususu ba soigner abiki lobi a coach hôpital a sali nga ici ko par la grâce de Dieu non seulement na soigner kayango et puis na sala ka récomposition. OK. Mais tu as combien de sortes ya ba poison et puis ba façon ni bato bazwa facilité bato bazwa kango na facilité ya mbote kuto diminuer nango po bato bapesa na soupe ya mbote na mambo moi check kasi ata na check na oki tsape kaka so check yuna ki ba osali mo bo to sala mo ba jet oyeba te neto ngwe tanyote ming to tabre te mais to tabre donc ça vraiment na ba précaution à cause de belé nous sommes na yo moko na bomoto na o kokate pour okokyo pesa mutumbo tete so ba tchaki na poignet oyeba te okokyo simba poignet te so ba tchaki na climatiseur oyeba te so ba tchaki na ventilateur donc on est exposé de partout. Seule façon à commis battre là c'est dans Jésus-Christ. Okay. Pour Bible Zoloba, vous buverez le breuvage mortel, mais cela ne vous feront aucun mal. Breuvage mortel, les abats poison. Babiloko oyeba kite yo moni ngo soso menacé à soso, la squelette na miku. Donc ce que vous avez Jésus-Christ est vraiment avec une foi ébranlable. Possibilités. Bah fait zanini, on de gota la biso à ce net moment. Arrive sur les années, Abeli malaria sili, des jours à Zongi Rechit, Abeli malaria 16 plus, à un plus donc à comprendre les années, les bons pas c'est mon con fatigue dans d'autres. Mais fait, ils ont vraiment nine. En tout cas, ils ont un poison, ils ont un effet belé.
eza na ba effet belé mutu mususu akoki présenter ba signe oyo mutu mususu pa akoki présenter oyo mususu pa présenter nyonso mususu pa présenter te ka ton ba découvrir OK. Donc il y a dimension, il y a poison à poison. Poison n'y a pas effet mon côté. Ce soit Nicolas a commis fatigué tant qu'à l'hôpital azana le tamba le kaka basimba et c'est panzanaki. Donc poison n'y et réagissera ndenge mon côté. Mais il y a quand même quelques signes au soko remarqué que nembango pour na kosala dépistage na yo oyeba yango to yangote. Premier signe ezali vertige. Ba perte à mémoire. Olobaki eloko boye ozo okoka lisusu ko yeba lisolo to solo la kite. Eza ba signe poison. Okomi na insomnie, okela la boye. Ongeza tozo baluka kozo baluka. Vision est comme affaiblie. Comment na et comme il passe sur forcé comment capéa mon tout passé bête ma casse musu oyoka gorge sèche tango kosola cracher bimate mezana na songo yebango ozui papier okose mon repolele au monde ba boule mo ya noir musu so mon appelle na kosuko swana soyi ya crachat eza makila mususu po mona soyi ya crachat ezali esangani na biloko mo ya noir eza ba signe oyoka tolo pasi mususu oyoka libomu pasi soki oke ko sala sel ozo sala sel ya mwindu na makila ozo sanza makila ozo en tout cas poison tchaka mutu mal à l'aise déséquilibre appétit ezate mungongo ekauki soyi pe na munoko esala te ndeza oyo kaka munoko no ezaka ya okauka donc eza ba signe oyo poison ememaka donc soko bandi omona babiloko wana muke bakosuko so esila rate wana eza kosuko so grave te mais ozo kaka net mais est-ce qu'au premier examen on mutu yemo face ça les anines na moment on a peut-être pende comme ça azana biso mais azana mongo te azo tâtonner peu par rapport ya maladie oyo yazana ngo et peut-être peu alinga yeba kaka isa en fait ezanine est-ce que aluka mulangi na ye ya pembe aluka vert aluka nini pour ça le premier examen avant qu'il y ait un hôpital avant il y a pas na op pour bigisa na poison. Bon, premier test et si je pour tout le poison, si au poison, na poison, ils ont la vitesse, na poison, ils ont la teneur, mususu ils ont la nzotome, oyo kelote, mukoloka oyo keloko nde mukolokufa ya ngwane bati. Ils ont la belé. Mais la première des choses, au jus vert d'eau, au tiemaï, na tongo wana na no brossette. Au cracher au morning au kosopia au le bois kaso yuana au bois qui en a vert au vandisi en wana se reposer so les anango soyi normal ba boule wana likolo et telemanango ti esili siko so moni ba boule wana esili mais au moni non benga mondeni moi ba glaire moko ekititi na siave omoni vert ce bo sukolite vert bo meleli miliki ce bo sukoli bien te moi pembe mo boy omona pembe wana ekiti evandi na sia vert eza poison mususu kozo afei tali kasa ya pondu ya sika obuki kaka okrache likolo otie wana et kokiozika tout comme kokiozika te kozika on a le batte tumba mai comme mwindu te et comme quoi chocolat lokola feuille kaukako et comme bongo na partie wana mais ba poison mususu okio sala pe tous les deux tests na et puis c'est le roté ça veut pas dire qu'ils atent mais ozoyoka ba sensation wana
kende na hôpital so omoni kokende okende hôpital mpona kozala na certitude ke eza vraiment toxique nde eza na ona nzoto oye sikoyo na résultat wana na maison chez Kati topesi yo kisi mpo mosusu aloba ote yo oyebi nde nini eza poison mpo yo oza na ona bamachine te naa na machine te naa na laboratoire te mais naza na basigne oyo nayebi yango wana so omoni okende hôpital te c'est cher na pufuta kuna na ya esuboye oye tosali yango omeli me mosusu ni verre ni likase kolakisa mais oza nango. Ok, mais ce que ça appelle un produit alimentaire peut te lier à car provoquer des poisons toxiques dans d'autres hommes d'accoufi. Mais ma proposition me peut on pas battu. Comment on a monné comment ils vont et ça encore logiquement t'es une déco, une déco. Mais peut-être dans le bureau qu'on lier et qu'on crée des poisons. C'est vrai ça. C'est vrai. Eza vrai biloko mususu bolambi bofiniki bien te moseleki te o alibumu pembe wana alekani soki poil moi poso na ye ekoyi na kati c'est du poison brosse à dents nde tozala na habitude de tika yango bongo soki nyama na lekani eza poison nako même masuba na ye na assiette soki asubi ate kauki ate kauki mpona yo otya yo yango wana bapoison mosusu eza nango te kaka batieli yo babiso tu biloko ya pembe bino boliaka loso fini kango bien nyama nalinga biloko ya pembe makasi te avanda yango mona azalaka mingi na plafond mpo plafond eza pembe alinga biloko bompela yazala kuna mingi sikoyo il faut bato basalaka très attention et puis poison oyo biso tozalaka nango na bacuisine na biso sans koyeba bandeko bolandaka badocumentaire bolandaka bainformation bozalaka te mpona kotala théâtre bozalaka te mpona kotala musique bozalaka te mpona kose distraire mais bocultivaka mayele na bino muto aza ko apprendre tous les jours aza ko bakisa en plus ba cube oyo to lambelaka soko yoki documentaire ya cube et puis oyoki témoignage ya sénégalais wana chimiste azoloba au sujet des cubes yo moko ko kongola nga ya poisson tela nga ya pondu te o kongola nyonso ke boire na foule poison mortel ya vie à tous les jours eza ba cube wana tangi kombote na lobi cube en général ba papa na ba mama bino bato malewa biso batoto lambaka na bandako bokeba na cube eza na toxine moko ya makasi objectif ya cube wana ezalaka pona ko arrêter progression ya naissance ya ba africain na époque coloniale. Lokola à l'époque wana ba africain boza colonisé et puis boza na mbongo te osoma musuni osala bozongisa boy okola mandunda nayo ozwi mwa kibo wana tie ebimisa mwa sola musuni mwa goût ozwi mwa saveur à l'époque sikoyo bango ba travailler na messier magique wana yende asalango babakisa Fondation Tabita Dorcas Maman Mireille Maingi a lancé appel na mutu nyonso de bonne foi. Moto nyonso oya sungaka ba ofele nzambe akota likambu na ye. Ba mama bazana fondation oyo bazana bana ebele bazana bato ebele rentrée scolaire yango yo. Bana ba ofele po batanga. Yo muto lingaka ba ofele ba lia mbongo na yo. Ko gaspiller te. Contactez Fondation Maman Tabita Dorcas. À partir ya kubinga Maman Mireille, nde Maman Mireille moi quelque chose ake baka ndazo sunga bana nyonso bazana ba balabala, bazana banzela, benfirmier, bendicapé, buna nyonso tu kaka sana ko soutenir bossa makambu nyonso yo vana na harmonie. Fondation Tabita elisuli bosora bino. Kosenga lisungi na 1 euro na yo, na 1 dollar na yo na 1000 francs. Kosunga bitike batanga bazana bonne santé. Bazwe loka kolia, bazwa tama ya komela, bazwa telamba kolata, bazwa na bonne éducation. Nzamba lobe senga kopesa leke senga kuzwa. Tango zo kanisa babitike eza ozo defisa nzambe. La Fondation Tabita Dorcas Espoir a le souci d'apporter le sourire à ces enfants démunis
que la société a abandonné parce que les parents ne sont pas là. Fondation Tabita Dorcas Ezo sunga bofele bana bitike ba fefe Ezo sunga bofele bana bitike ba fefe Mama présidente Mireille Choubaye ya Jomas Massamba merci maman Oyo apesa ke papa ofele achaka nzambe musapi na liso. Shalom shalom à vous les enfants de Dieu. Na Pesibinombote na Kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina, Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomo na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté Ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foute là et puis difficulté au foute là bas na Minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue Kombo nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 du n'importe quoi pona boye moye ba boma bino ezate o ba bomi déjà c'est bon pour bazala au pouvoir ya ko dominer il faut bozala mukie on se bozobota et ko simbate moi révolte ko kyozala et tout nde basala objectif ya kibwana ezaki pona ko diminuer mon nombre de vies. Ndela sa keloko n'est pas mbaté. À ça quand on objectif. Ces objectifs il y a 50 et 10 ans. Plus yozo salé lango et loko anezo baby sa o malembe moyen obota. O moni ba parents na biso kala bando bota ba 12 bana, 14, 15 yo mona to koma soit ba 5. Et puis on peut des bébés. Ata pour comme atana 3 bana problème ba mapasa ba comme rare on rezaka nango eloko pamba mama boti si mapasa netinga na libota nanga mama leki nanga boti mapasa 3 fois mususu pa bota mapasa 2 fois j'ai même appris que maman nanga pe azwaka zemi moko ya ba mapasa elongwaka mais sikopo mona moi si aboti mapasa okokate babiloko wana kolia biloko wana kotiana biloko kolambela ezoboma ezopesa ba maladie cancérigène ezobebisa ba foie ezobebisa ba poumon ezomema stérilité chez les hommes impuissance sexuelle mususu ezalaka hémorroïdité ba cube ba mama obolandanga ba papa obolandanga bokeba ba tusiko totika ba ndembi na biso ya frais totika ba pilipili na biso ya frais komaka pesanga kibia ninyo pesanga kibia ninyo na facilité bino pétache olé ozonga musalo bandesiko kata bandemi otuta ngai na zui charge wana na tuti na kati na séché yo ya kozonga en poudre otia ekena na pasi bao basomba kango bazali mekendaka na pasi ya préféré asomba paquet ya kibi kingani asomba paquet ya gu kingani biloko wa mabe nazo ebisa bino ngana wa kutu kibi soko liango même na au liango soit na poisson nde to lianga na bashaba wana au salaire au lianga diade wayenda OK pour nini batu mususu à l'époque balobaka cube magie so tcheli mutu na masanga obomi pour nani so ezango eloko mabe
te e boma ponani nga koki omela nanga na omela masanga nanga na zwinde mina kati kati esa eloko te bato bamela masanga zwinga dia dia tie na kati bamela masanga azwi aolia litungulu aolia aiponi bakufate pwani ka ya kibi soko sangisi ngo bongo okufi bola muka na obligé mutu te ke o te ya linginde po teka 10 épices na e yango azolo babongo na obligé bino te mais na ebisi bino ke eza poison retardé soko lingi lobi osimba bakoko tika koleisa mwa no biloko balamba kibi soko lingi mobali no azala en forme tika kopesa e biloko balamba na bakube bande kwa malewa boso sunga biso omona olia Thompson toyeba Thompson eza na couleur grise mais Thompson est comme rouge toyeba dondo eza na couleur moi rose dendo est comme rouge lokola ekendo comme le 5 glaces babiloko wana ezoboma biloko wana ezoboma na yebisi bino bokabwana na bakibi na bacuisine na bino na bamalewa na bino na bandako na bino nzamba pamboli biso na ndembi na ai na tomate na pilipili produit nyonso oyo ozolinga comme épice toza nango ayo ofele ezala nango nani na kati nga na tie biloko nyonso eloko na tie te eza kaka pilipili tomate na mungwa pona nini parce que bato mususu baliaka mungwa te bato mususu baliaka pilipili te bato mususu baliaka tomate te yango côté wana na tia te mais na tie biloko nyonso eza pour tout repas céleri aïe ndembi muscade litungulu poivron na tieli bino nyonso na kati bosomba 10 épices olie bosomba liwa na bino maleme après boya okanga bandoki à bon attendeur salut. Voilà, en tout cas merci maman ndongo sungi biso solution pour maman Kati ezali na poison surtout ndeko zala nango maman Kati opesa niti na kati plutôt na ngana loba na ndenge ya maman na biso Kalunga est-ce que soka bia ya lelo awa pas ya maman Kati attendez notre Tcheko matondo so iba ya awa par exemple solution par rapport il y a ravitaillement même il y a organe amon déjà maman Kalunga déjà c'est bon mais ndeko na biso Tcheko est-ce que bakoya ko zongisa vraiment ba organe génitaux na bango oui possibilité zali na maman Kalunga soko kolandanga et na papa Tcheko soki bokolandanga possibilité zali na ba produits naturels ya maison chez Kati bo se retrouver en bonne santé nazo zela assistant nanga akokoma Kishasa je crois le lot toza le 12 akoki okoma ba le 20 parce que Nazaki déjà na une partie Nazaki na Équateur cette fois-ci ya kendaki Kisangani plus précisément na ville ya Chopo pona ko kende ko bakiselanga différence wana na solo la kina na téléphone na solo le pe na chef coutumier parce que ba accédera na zamba te sans aval ya chef coutumier en tout cas si tout va bien d'ici le 20 c'est palpable pona formule ya anti-poison mais traitement ya poison ezali recomposition ya ba cellule ezali et puis anti-nango ezokoma d'ici là. Voilà. Donc ndeko azana poison, tout posant ndeko nous azana poison, n'hésitez même pas. Donc benga numéros affichés, il y a maman Kati Munga et ils ont la mieux. OK, vous avez solution na ezali comme poison dans d'autres nabino. Alors ezo sala mabe makasi poison et koti moi makasi tout ça la angele. To banga mabe il faut plus aussi prier, il faut sambela kanzambe. Alors ça qui a protégé contre tomabe wana et comment même na bambote bloka kolia tayo biboyo kimi na même na micro kaka ozo api poison en tout cas nzamba batela biso tozala naye elongo maman Kati un dossier ezota la biso ya ndeko na biso si la bisalu lelo ba komo bengae ba bien que déjà mams mais lelo chanson ya ndeko na biso rebo et utobimawa et saliment mabe makasi à partir de chanson na bande comme ça profiter ya oyembela si la bisalu mama donc chanson za suni mama na bango yende mama na bango skobota si la bisalu mama na bango alors bande comme ça peut se peliter pourquoi ko benga
ndeko moko maman na bango tandis que bango nyonso musala na bango eza moko et puis maman ezaka théâtre eza sila bisalu te sikoyo moi guerre wana Theresia amemi ngambo à ce moment dossier za mabe donc kokumisa muninga te ko critiquer pe muninga te donc faut toujours au milieu du village mais bandeko musu bazo tenga maman muki sali ndenge nini ko analyser pour na dossier. Moi, je pense que les gens s'attachent beaucoup à des futilités. Ça, c'est bon. Babengaye maman na bango. Babengaye mams. Ezolo baka maman. Mutoroki oloba aleki bango. Mais yo moko yebiki aleki yote. Yo dérange nani. Eza ba futilité moko et comme ma théâtre musika. Te moni batu ba okoma atali théâtre azapé na. Parce que ba bêtise eleki tellement mingi. Biso to la bino pour le divertissement et puis toza ko apprécier talent na bino. Mais ce bino mo bo miye ba eloko bozate, ça ne vaut pas la peine. Combien de fois il faut to vanda to ebisa bango bo sala boye bozongi saboyete bo sala. Baza quand même mikolo. Ba to ki chassa pe balinga kokola te. E nga mona 80, e nga mona 90, e nga mona 2000, problème ezate. Mais bana 2000 o ya mutu ezo sala. Azali. Babilo kwa pamba o monique ça n'apporte rien. Laisse passer. Balobi maman bango batangi te bango banani. Aza maman bango tant soit aza maman leki ya bana nae. Tant soit aza tata mwasi ya bana nae yango ba ba yende maman bango yo memango na kade balobi aleki biso esani. Bino musana bino eza ko sekisa. Soki ye Theresia alobaki yango pona asekisa yeto asepesa aza muninga na so akumisi esani. Ngape na kwa nga na rokiolo bana leki tous les tradis praticiens. O aboya sa mukili nae. Mais bato pe ba ozala ba tradi praticien ba yi bilobela e mutu bimika lobi aleki banane. Mais mutu na mutu fa kumiselo konaye po pesa bato elengi ya osalela ngo. Ezali ti yo ozo lo ba bien yo. Eza ce qu'on dit maman Israël la joie a kumiselo sko ko le kabatu nyonso. Vous avez même métier. Peut-être moi ma bé tout ça la na bandeko mususi wana. Eza nango ba biloko pamba. Soki akumisi ndeko mami bon. Na palmarès nini bakomi ke si la bisalu premier ba wana ba yena sim. Eza point de vue na ye, eza liberté, toza na monde ya liberté d'expression. C'est son point de vue. Soki maman Theresia a monique si la bisalu ndé danger. Eza point de vue na ye. Bino pe na kwa na bino bobi ya danger nde kingani eza ba guerre d'esprit oyo bokoki ko memango et comme ba monnaie courante te ça va bilo mobo eyeleki ngai nazana nga peut-être na humilité na lobaki nazana nga danger te nzambe ndasala nga ngolu na koma ona komi wana ezali sentiment nanga ezali par rapport à l'éducation, je ne me vois pas me vanter parce que
musala na nga na yebi place ezali atande na lobake na nga danger te mais bakisi nango yo ka son bakisi na nga témoignage yaka nazala danger te musala na nga eza danger côté musala na nga pe na betela ngo tolo pona bi que Jésus Christ na pointe oninga na te siko yo zomona pasi po babengi muninga aza danger mais plus ba création biloko les amis ka ba fan nde belé ngandi soki yakelo bana ebongo yende nani koto no bisa isagelo basuki lisusu théâtre ya soin et ça lisusu mabe sila bisa théâtre ya soin mo te peli lisusu donc batu balingite muninga kumisa muninga balingi keza kaka normal surtout plus ba yebi ke o na o ba yokana raté si ko zo créer ba jalousie pamba ils ont pas fan belé bazo lingate bangonde baza ba leader omoni biso ba leader bisonde ba fan bazalo kwa bana na biso so bina mwana ko keboite okete so akenda ki ozongisie azonga te ngana biloko na ngabongo te ko perdre pe baba te ya o perdre nini ba fan be ba ko kende te wana se que oza sur na ote OK so oza sur na yo omoni ngana banda petit na bana muke na yebana eka na secteur na biso kabo mais le fait que non ça musa na bien nga mon pe na sentir que escalier izomata et changer le côté ata bia ye ko to linzanza mais tant kis na ngeza ndika donc ezandika olongolo ndika te ngai benga no nga linzanza na ndimi Jésus Christ ko ba finga ye mkape sa vie bonga so bina na ne le côté tan ngani musa na ngandeza na yako. Juste un petit conseil na artiste na biso na bato bazala lokola ba porte-parole bazala ko pelisa ga moto na ba etandoike et seulement mabe makasi message aussi na mama Kalunga et puis na otiro na suka au présenter biso ba produit na biso na biso mingi na ba hémorroïde na ba prostate na ba maladie à sucre diabète na ba maladie ebélé na ba malaria même awa ki se malaria ezali donc melaka tetanga so malaria ni silate. Merci beaucoup maman. En tout cas, pour la maman Kalunga, nalanda qui dernièrement tant banda coupé sa programme scolaire, nandenge refoute la Minerval na école na yo en tout cas coup de chapeau à toi. Voir une dame se battre pour les autres, c'est déjà à féliciter parce que dans notre pays, au salé loko yo saluana ce n'est pas facile. Nzambaza na yo, musala no ekende liboso, au école na yo ekende sangopo, ko futa 2000 francs. Ce mon attendité c'est que comme Kindoki. En tout cas, ma Kalunga, coup de chapeau. De l'autre côté, le colosam aux alliés chrétiens pour aux sambela, Nzambati Karaba oya été. Bible zolobana biso. La bénédiction de l'Éternel enrichit. Bitumbe koki koya. Mais garde une chose que Seigneur est de ton côté. Nabartiste Nabiso Mama Sila, Mama Bellevie, Ursule Pechanga et les autres. Botika ba geger ezangatina bosa musala musala ele kamaloba na ebele yangonde komema bino plus loin mais ba discussion à terre wasombaki kwango wasombi Thomson akataki mutu ezo kitisa bino makasi ezo sopa bino penza bozo bambana na se bosala musala bozala apprécier pour étoile ngenga pour na bandeko na ngai oyo bozo souffrir boza ba victime ya poison na kosenga ka Jésus Christ apesa bino makasi soki boza na confiance na nga boleki na maison Shekati naza na commune ya Ngaliema na quartier Kinsuka Pêcheur avenue Maindombe numéro 99 deuxième bureau na nga naza na commune ya Kalamu na quartier Matonge na avenue Ikelemba numéro A9 nazali bongo disponible tout le jour sauf le samedi et les dimanches soki ozali na besoin nanga obenginga na plus 243 82 20 000 12 à la fin mais na motivé binobo s'abonner massivement na chaîne YouTube nanga na combo ya CM La Nation
puissante. Yango na koleka mbala moko pona kotali sabino bakisi nanga ya maison chez Kati pona bandeko yo balingaka kozwa en poudre tozali na possibilité ya kopesa yo quel que soit kisi na yo en poudre ba ope balingaka ezala déjà balamba basala déjà batia na milangi possibilité ezali na maison chez Kati toza en mesure ya ko soigner quelques maladies lokola tension lokola diabète lokola glaucome, la prostate, infection urinaire, éjaculation précoce, faiblesse sexuelle, hémorroïdes, bandeko bazana problème ya mabandi na suki, bandeko bazana problème ya minu ezosala pasi, bandeko bazana ba problème ya ba fragilité dentaire, to munoko solo na maison chez Kati tozo sunga bango, bandeko bazo souffrir na problème ya misu, rhumatisme, hernie discale, nerf sciatique na maison chez Kati toza en mesure ya kosunga bino bino ba papa o boza ba azospermie bino ba papa o boza ba oligospermie boleka na maison chez Kati mama o trompe katana trompe boucha trompe et vana na se ya kyste ovarienne oyo ozana ba hormone te ba règle na e katana yaka na maison chez Kati solution na ezali to présente kabino la plupart ya bakisi na biso to banara na tetanga et pardon na tanga bio pona bandeko oyo ya hémorroïde après tanga bio to yaka na F2 après F2 toza na Sipocat ezali na réfrigérateur après Sipocat toza na Sukisa au bozomona awa et pour clôturer toza na Sembola purge bandeko pe ba souffrara na ba estomac estocure ezali wana toza na miel pur toza na débouche règle chauffe matrice pirito pona kosunga bandeko bazana ba problème ya ba infection débouche trompe pe ezali wana toza na fortipro pona bandeko na biso ya prostate bandeko bazana problème ya misu kotoyo tozali na voir clair na biso yangoyo et puis awa toza na mwamba papa oyo ezosunga ba papa pona remontada donc ezosala jete quoi so olingi mwamba papa yaka la maison chez Kati kuna toza na beurre de karité awa toza na pommade élargissante donc pommade ezopesa ba forme pas ba papa ezopesa makambo pas ba maman nde yango wana en tout cas merci na papa Yves Pan pour la présence na yo merci na Mika pour l'assistance merci na notre grand gérant Noël Ndole autrement dit Yangiama merci na évangéliste Michel Kouchou merci na famille Munga famille Mukoka famille Sengambo famille Molongo et puis Klambotali pour na soutien na bino na musala nanga merci na famille Cursus Honorum de Lizipa merci na famille Sans Frontières merci na ba consommateur ya maison chez Kati pe ba bonne nyonso ya CM la nation puissante soki yesu azongi te nde tomonani mbala yasi ya lelo ya sika mwana kongo yokelanga eloko oyo onyokwa mape mingi kofutela mapangu okoma neti bakinela yo molimo ya kofutela okoma kolota bokolo lopango sanza nyoso di soki kaka tokomi na suka sanza ngingo embadi mame kindotila ebandi kasi lelo yoka abala groupe eye solution pona yo papa pe mama okoma pe mokolo lopango abala groupe etie na disposition na bino ba terrain ya minene ya 20 sur 20 cadastre à partir ya 5000 pe 4000 dollars ya pamba engai ye 5000 dollars ya pamba okobanda kofuta yango a crédit veut dire ndambu tu okosilisa nyoso awa na commune ya Selebambu référence kaka na route principale OVD wana okanisi esili
tin abala groupe eza na bamibande na baconcession ya kosakana te na Lutendele na commune ya Mongafula na Kimwenza Gare référence Lac Mavale ya boye okonyo kwa malisusu nini solution esi ekomi abala groupe eko pesa yo opportunité o souscrire na mabele oko makolo lopango kasi oza kofuta mbongo ndambu muke ti okosilisa lopango ekomi ya yo mikanda nyonso okozwa courant ezali forage pe ezali po ozwa mai kitoko kutu soki osombi bango moko bakoki kodefisa yo sima obanda kotonga malembe ti okofuta o mettre en valeur parcelle na yo baterrain na bango ezali pene ya makadam mosika te véritable libaku ezala te na RDC abala groupe epesio yango kozela lisusu te welisa deja abala groupe basalaka pe construction vente pe modification ya babarge baleinière métallique pe bapousseur kongo mobimba eyebi yende spécialiste na masolo oyo po basalaka yango kitoko na ndenge ya kosakana te batekaka pe toute sorte ya mabaya oyo epola nzombo te kasi oyo ekuba lokola bois de charpente lifaki bois de tola bois afromose ya pe misusu pona kokota na contact na abala groupe baza na kati ya port baramoto to pe obengi nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale zambaka basangolue azosale salilanga yeso salilanga yeso Alléluia. Yesu azana bomwe. Komba mana yo Jésus. Komba ma. Tirobo. Yesu na lingina tachola Yesu. Papa na lingina témoigner sangalo na ye. Ngapena tato na bonsambe na yo sabato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shishe na nga ye sangalo na ye. Na ye na babasi na nga libosabo zambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosabo zambe na yo. Salela nga yeso salela nga yeso salela nga yeso salela nga yeso undela nga yeso undela nga yeso undela nga yeso undela nga yo longisanga yeso longisanga yeso longisanga yo merci Jésus
pesanga kabelanga bisengasenga yesi moko nini ye bato bakolia mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakolata mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai nalebi te bisengasenga nzambe alonda ye lokota ngai yeso yeso lokota ngai yeso yeso lokota ngai yesu kotika ngai te lokota ngai oyo tombola ngai yeso tombola ngai yeso yeso tombola ngai oyo Lesa wafako Lesa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yeso yeso Lesa mukatanga lesa Lesa mukatanga lesa Lesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Alléluia Chirobo Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga unayemba boye soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga unasambela boye soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga unabina boye nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yembezanga libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yembezanga libela lelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokater apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso Yesu apambolinga Chilobo Yesu alokotinga pesitila Asa nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana
ezwi